éveil oyo bazo senga patriotisme oyo ngasi ko na komi ko regretter muke que omoni vie na biso net biso ba congolais il fallait pas tout mener vie lokola batunyo so bamboka no parce que biso toi na promesse nzambe. OK. Tant to za ko tanga na classe je crois yo po tanga ki poza mayele mingi. Tant to za ko tanga na classe eza na leçon moko ya conjugaison. La leçon en conjugaison selon temps. Basé ko pesa conjugué temps présent, temps passé, plus que parfait, futur simple, futur antérieur. Mais biso madame doit vivre est-ce que dans le temps présent non? Mais en tout cas biso pe à part wana so gouvernement na côté ya éducation. Bako tchapé temps moko spécial pour na Congo. Hein? Côté la biso ole ba tcha biso futur simple. Ba tcha la biso futur compliqué. Futur compliqué, c'est-à-dire toye ko la ka to toye ba makambo eze la biso ça compliqué. Non, ba yeb sa biso que ça peut arriver. Ti bozo vivre. Futur simple les na pa na bato soneta ba poto wapi moi na zo bota mais c'est ba bongisela ye. Nyonso azana effort moko te azo sala. Mais biso eza bongo te na Congo. Tala vite o mene. Bana bazo bota beaucoup te na ba difficulté. On dirait eza passé mais zo ba te yamunde eza ko zela yo. C'est-à-dire il faut toye ba pe futur compliqué, futur simple. Et c'est bien futur même simple. Il y a simpleté. Donc les sons on a quand même so bakoki juste quoi juste ngo kaka pona ba congolais toye ba ke mboka na biso mboka bitumba. Au mona lelo e comme un peu moins retard pour bitumbe koi siko biso no so to lamuka exacto to ye ko la meza na moins retard. Mais soto ye baka ke non mboka na biso mwana nyonso faut abota mana notion wana ko bundela mboka. Que vie na yo futur na yo eza simpleté. Et que ça moins compliqué, je vais que ça la paie bien. Donc pour dire que mboka na biso photo la moka mutunyo so yebake liste zo kende comme on peut que ça na kati soki to la mukite soki to kangami na nzambe te to bela nzambe pour makambo ici.